Kono Congo ya solete mboka na mboka ezalaka na bakonzi nango spirituel ya solete oya biso ya solote elite ya biso bakonzi na biso spirituel to luka bapaya nde bakoma oya biso bakonzi spirituel. Eske bankoko na biso bazalaka content? Eske nzambe azalaka content na yango? Te wana nde kozanga code oyo tozanga yango nde komisa biso boye lelo bato misusu bamonelaka biso partout tolekaka ba Congolais, ce sont ces Congolais là. Aujourd'hui les petits Rwanda sont en train de dominer, les petits Rwanda dominent sur le Congo, les petits Ouganda. Voilà pour la kozanga code, pour la kozanga biso, comme c'est biso c'est que nous sommes arrivés aujourd'hui. Mais ne vous en faites pas comme Dr Sabino Kiasolo, Nzambe Oabo Moi, Azana biso, Azako Sala, Azako Longisa biso Bitumba, Oyo Poete, Tore Konetaye. Nzambe ampungu tolendo tolekoleta ye na komo bankoko na so babelelaki ye nzapa nzakomba akongo mungali vidi mukulu Mungu Baba Mungu wa milele Nzambe gaungo kalunga bango nyonso babelelaki na bamboka nyonso ezalaki na ntango wana bankoko ya solo botuna bandeko mosusu babosabino atelemi atie maboko likolo abeleli Nzambe ampungu tolendo nalingi likambo oyo ezosalama oyo ezoleka boye na mboka na ngai eleka te likambo ezoleka boye awa tika tosali eleka te mbula tolingi yango te po ete tala toza na biloko na biso tiaki libanda oyo apela mbula yindi mbula elongwe Nzambe na lemi peleke bapaya wana baza koya oyo belemi wana baza koya bakuta mboka oyo ezate bakuta kaka mai bamona te babunga nzela babungi pe nzela oyo ekomisa biso boye nini kibolole ne ekomisa biso boye po ete ya solo mindele bapreparaki yango bien avant bapreparaki kwa bayebaki ke Nzambe ya biso aza puissant. Alors il faut abungisa biso ye Ande ko Holanda po balobaka ke okopesa mwana na yo oyo ozala mwana mutu na yo okotangisa ndeko okoyebisa ye oyo ozala ngo so oza na rien okopesa ye rien yoka origine pourquoi babungisa biso kombo ya Nzambe ya solo po ete soki toza kobelela bankoko na biso soki toza kobelela vrai Nzambe ya solo bango bakokufa nzala et voilà bayelaki biso Nzambe ya lokuta ya Edom abi tobelelaka Nzambe oyo oyo bankoko na bino bobelela ete boyibelela ete aka ndoki biso bitoyoki toki nyoka serpent reptilien toyoki ye biso puisque mo donné la koko na nga apesaki nga médaille oyo koko na nga apesaki ngai oyo mpona bokase abiso nga nabelelaka boye soki naza na problème nabelela boye tututu wana ezaki ndoki totika nzoka te c'est là bazwa biso à partir na yango biso pe toza kobelela mokemoke tozongisela bino totia bino na mitu yango soki olingaka chaîne na biso Nzambe apambola yo tosengala bino de vous abonner massivement. Abonnez-vous. N'oubliez pas de partager nos émissions à vos amis et surtout n'oubliez pas de voir encore d'autres émissions que les cas talaka yango et qu'on peut ça yo mingi otali yango d'expliquer bana loba tala papa alobaki boye tala papa no solo alobaki boye tala papa mafola alobaki boye tala papa sala aloba boye aye wana za koloba tolandaka ye
Abonnez-vous massivement, partagez nos émissions à vos amis. Merci pour vos likes. Ma like na bino pesa biso makasi mingi na nzoto. Pote ya komona boza kolanda, bozo kochapa ba like na bino. Boza ki dibate. Bo chaka ba like. Ya onde banguna ba mona ke moi to bloquer ça te pote bande koné balanda kai c'est important na communauté na bango. Boza kana posa na ngope. Alors on a comment voulu si Kimbangu dans tout dans le sac pas na bino na comme ma qui pas vite ndona na comme encore qu'on a biso banso o ba yeba ki valeur ya bele wana o le loto bo sali ya ngo petit to pesa le sac pas na mbuta MK le sac mato de pa na yo le sac mato de pa no mama na biso ana le sac no le sac mato de pa na yo papa na biso Emmanuel Yeko matondo le sac pas na papa na biso Mikael pardon. Lo sako matonde pa na yo papa na biso ba papa na biso so to bundaka na bango longo na bosa ni binote ba mo pinga na biso nzambe apambola ba commando invisible lo sako pe matonde pa na yo papa na biso Francis Mitodi lo sako matonde pa na papa na biso Willy Kainga lo sako na le bota na mobimba to bosa ni te mama na biso Clémence lo sako pa na yo ndeko Roli Vumbi lo sako mama Rose Michel lo sako Maze Mozoa lo sako Koko Nzalampanda lo sako Bernard Dialundama lo sako pa na bino nyonso bo bazali wana o ba Kongo Seleki et Mati Nzambe apambola bino vous êtes là bien positionné parce que awa biso tuyaka na oyo esungaka biso toyeba oui bien bana to bana bitumbo ba bloquer la biso chino plusieurs fois mais so ba vie bande ko ebele des centaines de présidents lango fier na moto ko ke na biki sabandeko o balinga ki bazwa na biki sabandeko o balinga ki bazwa mais ngana so ba conséquence na ndima ngo ba bloquer ngai ba kakache ba salibo ba bloquer biso ba salibo pour te yobika o moni ke nzabaza na kati ya chaîne bomoni ngote ko mingi ba bika na mangwele pour la chaîne bozwa te bolanda bango te bokende te sikope naza koloba keba yebiso bandeko baza na Congo o baza na Kachopa lobela bango attention na bana komema mwana te bakende kopesa ye tonga wana tonga wana ekobana kobosa bana bakobota lisusu te naloba na monoko na biso bozoka monoko nazoka na lingala batonga wana baza kopesa mpona projet na bango à long terme que d'ici 30 ans 40 ans mabote kokatama bozomona à long terme bakozala te mais basi bacreye eloko oyo bana na bango bakobénéficie nango batiki yango babeti bandeko ebele babeti batonga na bandeko ebele e bandeko wana lelo bakanisi ete ezosala yango nazwaki yango te nazala nga bien te bango oza bien likambo te à long terme bayebi befe nini eza kolanda malembe ata makili oyo eza makasi mais quelques effets secondaires ekosala ke ebebisa yo ndeko na nga matondo za mapambola bino nyonso tomoni papa na Francis Mitodi aza wana tomoni papa na biso Pecoste Vansongele losako matondo epano papa Pecoste Vansongele matondo na balaki na bino bosenga na bandeko oyo baza na posa baya koyoka information toyeli biso lelo biso toyaka na information toyaka mpe kokebisa bino toyaka kopesa baalerte kopesa bino keba boy. Alors abonnez-vous. Merci pour vos likes, merci pour vos partages. Alors, on découvre dans ce Congo, Tokota na kati na mozindo, ya actualité na biso, Mama Sani Shungu, à côté de biso pe wana lo sako pa na yo, esika yo zali na bandeko nyonso, matondo na ba like, toujours na usenga na bino, ba like na bino de pesa na biso courage, et que batu wana pe na biso na bango, to bunda na katang ba monaka, ba like na bino de ezako, bloqué bango, moi pe ba sala biso ma pe, et voilà, tout souhaite ba like nabino. Allez, bandi comment na somme ko to banana no to songela na no sima. Qu'est-ce qui s'est dit? Et là on est le wama, et là on est à octobre la mokili ndenge ni Congo. Allez, c'est parti.
tous les jours, donc ce n'est pas acceptable. Voilà le professeur menteur Moto Aloba Kiango qui a solo bande ko na biso baza ko mona pasa lui soki pouvoir raisonner na maboko na ye akokoma akota bako changer pouvoir akokende ko vanda na est na kati na goma comme ça à gérer 4 ans akomi wapi toyebité. Alors tout là encore aloba j'ai toujours rêvé d'avoir donc savoir ce que les Congolais veulent. Et moi, c'est ça mon souci, c'est ça mon rêve. D'accord. Je vous prends à témoin aujourd'hui, si je suis président demain, au Koyokaté, que le président a laissé des milliards dans son corps, non, mais je vais laisser des choses à la République pour qu'on pense à moi à travers la œuvre. Voilà. Oui, je ne suis pas un politicien comme les autres, mais ambition une de mes ambitions est de changer la classe politique congolaise. En prêchant par le bon exemple. Quand je vais prêcher par le bon exemple et que mes compatriotes vont aimer ça, tout le monde va vouloir imiter le bon exemple. Pourquoi Mboké débat? Parce que ceux qui arrivent et qui sont censés prêcher par l'exemple, eux prêchent par le mauvais exemple. Si on me bandi pour détourner Bandi Bako, mais toi tu vois vraiment Bandi on a besoin. Mais si on me dit à pour les Kamako pour un an, au Sada Moyo, aux Amona Maïna, c'est vrai, tout en Aganayo, ou bien le Bandano, tout ça, tu vas en prison. En fait, c'est pas moi qui vais même t'arrêter pour la justice, l'État ou Bissot Toloko. C'est pour ça que je dis, Bissot Toloko, ça dépasse. On va instaurer l'État de droit, dans lequel il y aura une justice indépendante. Donc ça veut dire que même Ngaï, on a d'autres rôles. Ceux qui n'ont déconné, cette justice en vraiment, comment je vais faire maintenant pour l'arrêter? C'est moi. Tout le monde nous bébé à l'oba. Kame, Ewana Moibi, Kame, Ewana. Ok, moi, on a posé une réponse. Mais Ewana Kamere Moibi. Donc, tu le mot Moibi. Alors, tu le mot son niveau, là, va promesse au baki. Ata aux amours na maïna, ngai, to beta kaba kop, bokine dans le baki, to beta kaba kop, to yiba kana yo longo, to saka boton, to no beta no yiba longo, mais awa soko mbeki na kokangayo, akangi boni, yewa naka, mere, moibi. Alors, bandeko, merci bisou, Victor, bandeko, papa, merci, otine bisou lokoyo. Ndeko moka sali constat, alobini. Voilà, à l'époque de Kassavubu, Kassavubu a fait des discours. 6 discours, les razana qui vont compter. Parmi 6 discours, on appelle ça qui 44 Kassavubu. 44 promesses. Alors, 44 promesses à réaliser qui boni, bandi. Kassavubu a fait 44 promesses à réaliser qui 22. La moitié. Mobutu a eu le pouvoir. C'est Kongo Banga. Alors, il y a 166 discours. Sur 166 discours, oh, on a 37 ans, 166 discours. Voilà. Et après, 231 promesses. On a 231 promesses, après, à réaliser 193. Oh, et le Mobali. Et le Mobali, c'est donc 198, pardon, promesses à réaliser. Donc, on continue. Musée Kabila, aïe, après, na mukuse ya Tanzwaki, après, 10 discours, après, 12 promesses. La première promesse, on a réalisé 6. Ah bon?
Ah, bravo, papa. Alors, Tokei Nanani et Paya Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila. Il a apprécié 7 discours, apprécié 54 promesses. Et n'a parmi 54 promesses à réaliser 34. Voilà, pour l'interrogation, pour l'interrogation. 34 à réaliser Oyo. Il y a Kingakati, il y a promesse à réaliser Kingakati, il y a force commune. Il y a des Congolais, il y a des venger papa na ye, il y a des promesses à persécuter qui a osala yango, asali yango, nyoso, à côté batuti wande, des promesses à persécuter à réaliser yango 34. Et alors, tout est sur le cas de notre ami Chilombo wa Chilombo Mboa, apesi 322 promesses à 4 ans. Et alors, 322, discours. Oh! Apprécie 564 promesses à réaliser Boni, Balobi à réaliser Kaka, Moko, tribalisme. Voilà où est le tu le vois réaliser Moko, Asali, tribalisme, ou les Kakibina Lobby, ceux qui ont le pouvoir pour n'y attendre, le corps à Kayansa, promesse à réaliser. Les restes, 563 promesses, Namayo, wow. Merci pour vos likes. Merci de ma like na bino. Ya solo esenge na biso de tozala. Et kolenda poete tokoma na isiko. Toyoka papa moko. Oyo azali lokola pasteur. Toyoka na matin na ye. Et bon tozonga. Congolais bazo pété na est. Baki semble na stade. Rwanda pas beta biso le no semble na stade na bao. Bati manduki basololi na ba français kitoko. Basololi na ba américain kitoko, ba démocrate ba tindeli ba manduki. Ba angleterre ba tindeli ba manduki. Bo pete kolwa. Pesa na posa bora ki kona mapere wana. Bolongo la ba bantu bo remplacer ba na politique. Aliyoki na stade nkolo master na yo wakati. Yo basinkolo yo wakaba bruti. Yo basinkolo yo wakaba bisengi. Nkolo zo wakaba tukona ba Poutine mobali. Ngeta. Batu nkolo azolinga bango wana babundisaka Poutine bakokarete tala batu nkolo asimbi batolaka ba Kim Jong na Kore wana basoka azo na kontrole na monene yoka fiere batu nkolo asimbi bango wana nkolo asimbi batolaka ba Xi Jinping le président chinois soka azoleka ba missile na ye tandami wana ba char ba drone apesi bango losako. Vladimir Poutine sera sur les cas. Ngeta. Binoa. Le kotaka na se atomboli likolo. Apesi kuna oh Seigneur diamo pour le Rwanda. Nzambe sa sunga, nzambe sa sala. Ngeta. Nzambe sa sala ni asala na. Déjà sous à sunga. Bon, qui va reculer la yé? Problème est aïe, problème est aïe, yona, ngai. Le sambo de Roulembangote, le salakango du jour, au jour du 1er au 30, le sambo de Sila Soki Moke, le sambo à l'Oularangote. Mais le sambo de Roulembangote, M23. Bon, ça FRDC, on peut savoir Mandouki. Si vous n'en avez pas de moyens, faisons appel à Poutine. Poutine, il faut pas sur Rispal. Voilà, c'est dit, il y a son nom de combat dans ce Congo, il y a son nom, bah, on va aller dans Misha Komona, on va aller Komona, on va aller Matou, la Koyoka, on va aller Koyoka, on va penser, on va appeler bango code, le code, la Misha, tu vas aller Sengo, que tu as un code. Code, on va libérer Congo, tu as un ango, il y a son nom, et c'est mon abino, commando invisible, il y a voulu Kimbango. Ya solo bino de bozoko longola soni bo longola soni papa to peso information pona yoke ba oyo zoko mona wana phare de César ya yote phare de César batuti oyo bazo bundisa yo phare de César ya bango oyo bazo bundisa yo gouvernement ya bango frontière zali passoire kota na bino bo kota boleka boulevard Lumumba kutu na boulevard du 30 juillet kosate frontière boulevard et kosa
oyo ba convoy de kakawana bazana même une minute ta hotel bisabango aka leba ko bazako ya ba fongo la frontière l'état et nous sommes en guerre avec les Rwandais, nous sommes en guerre avec l'Ouganda, vous êtes des malades vous autres. Et voilà, Nzambe azali kosala, Nzambe asala kapena bazobate, ba perete. Ba oyo ba banga ka Nzambe azala na bango te po Nzambe aza mutu moko, Nzambe aza akela biso, aza mutu moko teke. Pesala Likamute beta te Nzambe wana linga kangote yo kibolole wana etalio. Alors ben le dossier du jour. Dossier du jour, c'est la phase finale. La phase finale, c'est la stratégie de la fin. Oyo, les Occidentaux, baye nango balobi tous autour d'une table. Pourquoi tous autour d'une table? Basanisi bango nyonso balobi bino nyonso botika distraction na bino. Qui peut s'adresser les politiciens congolais. Bandeko ba mama bolanda, pour comprendre pour na nini bango nyonso basangani. Ezana mayele na bango te, eza pona Congo te. Boyokinga ezali pona Congo te basangani. Dites à ton frère que comme tu les as vus là, basali poto bitoto, te eza pona Congo te. Consigne uti mosika, consigne uti émissaire moko yaki na Congo, ayeko pesa bango ordre. Nani Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy aille na Congo à l'obi, allez tous ensemble, allez, obligés d'être ensemble. Et alors, ngai pe na yaka na biloba de baka te na yaka pe avec des éléments pour vous signaler que euti wapi makambo oyo oyo bami wana bolanda batata bozolanda ba mama bozolanda biso bana mayele oyo za chien na mayele bolanda discours oyo et après tokota na détail n'expliquer bino et loko nini esi bombami na sima bango nyonso basangani comme moto moko pona banuire yo pote bapanza Congo pour l'intérêt occidentaux et la pour la yote. Landa, bolanda. Je vais vous dire une chose. L'Europe, de tous les continents du monde, est le continent le plus brutal où il y a eu les guerres les plus sauvages. C'est pas l'Afrique, c'est pas l'Asie, c'est l'Europe. Et je vais vous dire autre chose. C'est pas au Moyen-Âge, c'est au XXe siècle. C'est en Europe qu'on a exterminé les Juifs. C'est en Europe qu'on s'est battu. Quand on a dit avec la guerre russo-ukraine, c'est le retour de la guerre qu'on n'avait pas vue, c'est une stupidité, puisqu'on a oublié la Bosnie. Si vous n'avez pas l'Union européenne, vous avez des affrontements considérables. Et vous savez, dans la politique, il faut avoir des engagements, et vous avez du tempérament, il faut connaître l'histoire. Et l'histoire donne une dimension à vos engagements, une couleur à vos engagements. Vous n'êtes pas simplement le produit d'un parti politique ou d'une famille. Vous êtes le produit d'une nation et d'un continent. Notre continent est brutal, sauvage, et peut verser dans la barbarie. Vous avez bien suivi? À partir de là où il a levé le bino clairement, à lever les bango, parlementaires européens, à lever les bango, à lever baza brutal, baza sauvage, bango à bomi mokili. Abaksi bango lobi grâce na eloko to sangani awa Europe que nous sommes forts, que nous vivons dans l'impunité. Les gens ont peur de nous. Batoazo banga biso na mokili mo parce que l'union est là. Attention, to bouke le côté. Oh maintenant batu banga la peur est là que occidentaux le long na discours na yé est clair. Occidentaux bazali ba perdant bazo comprendre que depuis annoncer que la fin est cérémonie na bango et kokaki le message de Sarkozy est bien clair que attention to salima beming na mokili to zala to barbare to bomi na mokili attention ceux qui l'Union européenne quoi pour te profiter qui nango c'est grâce à l'Union européenne que Sarkozy s'est permis d'aller assassiner Kadhafi, vous le savez non? Grâce à l'Union européenne, que Kadhafi est Sarkozy est intouchable. Il n'a jamais été interpellé dans la cour pénale à La Haye. Parce que l'Union européenne est là. C'est grâce à Yango, Bazo se protéger entre Bango pour la constater le mal aux autres. Et voilà, Bolanda.
Alors bien, on a la qualité que ceux qui ignorent les actes, bah pour écraser mission nyonso. Ceux qui ignorent les actes, bah pour cadrer mission pour ça m'a bien mis la mokili. Et alors, pour na nini na yeli bino yango pour être bolanda oyo ezakolanda. Donc voilà, mes chers amis, on a cher batamayeli. Ce que ça mayeli minga okokate ko comprendre te banalise. Alors, il bango Sarkozy azumakolo inde lokola joker akiti na Congo aye na Congo parce que échec il y a Emmanuel Macron oya Québec na Congo amonaki ka sali blague. Alors pour Emmanuel Macron, pour la Sarkozy, il faut qu'il Américain qu'on répare encore ce qui peut réparer. Emmanuel Macron a échoué dans le voyage na quartier Congo. Vous avez merci pour vos likes. Alors, tous ces gens qui sont rassemblés, réunis autour de blocs, donc des blocs, bah ça les deux blocs font la fantaisie. Ce n'est pas pour sauver les Congo. Ce n'est pas pour vous, mais la Congo. Bah ça n'est pour la Congo té. Na besoin de secret. Ayoka, tebo yoka. Tout ce monde-là, non, totika, Jean-Pierre Bembe a décidé, il est pénal au côté de Boma. Aboma nani muto nani, Kabila. L'autre, tout n'a qu'à Kamoudamite. Moi, je ça c'est la population, et ça les sociétés. Moi, je ça bango exacté. Bah, yévike, tout bango ça bango pendant longtemps. Les lots et passer de sauter pour la communauté verso, vérité dans la table, beaucoup ça va sauter. Voilà la situation. Attention, arrêtez vos distractions là. Bako Kangabino. Bien Félix, tu as sauvé Kabila. N'était toi Kabila déjà devrait être arrêté. N'est-ce pas? Oui. Félix a dit oui, Kabila pas lui, oui. Mais attention, ce n'est pas fini. Les populations vont souffrir. Vos populations souffrent ici au Congo. Vous ne savez pas que ces gens-là souffrent. Et vous ne pensez pas qu'un jour ils vont se réveiller. Mais vous êtes en train de les manipuler dans votre discours-là pour causer le tribalisme. Un jour, ils vont se réveiller contre vous. Attention, ne partez pas leur disperser. Réunissez-vous pour affaiblir Bango. Pour comprendre l'objectif. Il y a Emmanuel, il y a Sarkozy, na côte Congo. Alors, bon, ça n'a pas comme un seul homme. Et là, pour affaiblir Bango, parce qu'ils sont plus la population qui avant. Maintenant, ils sont très éveillés. Parce que la bino de près. Beaucoup de souka, beaucoup à sauter. L'élection, et qu'on réussit de manipuler Bango par les élections. Nous, c'est correcté. Alors, bon, ça n'a pas comme nous, on comprendre que, c'est pour le Congo. Pour le Congo, de pardonner Bango, sont nos frères. Voilà, c'est la stratégie Nicolas Sarkozy avec Opesa Congolais. Allez, tous ensemble. Voilà. Oyo Ake Bassal stratégie. Voilà. Alors, en rappel, je vous dis que Nicolas Sarkozy Ake Sabango pour na Makambo Oyo Ke Bango parce que l'Union européenne. Alors, l'Union européenne, parce que ce qui va perdre Congo. Ce qui va perdre Congo, c'est le seul et l'unique pays qui les reste au monde. Bokiga, seul et l'unique pays où il y a un monde que ceux qui Congo et Koui, au moins ce qui se passe dans le Sénégal, ce qui se passe dans le Mali, dans le Burkina Faso, dans le Centrafrique, dans le pays où on ne sait rien. Père n'a pas dit que Congo et Koui. Alors, pour qu'on le croyait, vous allons disperser tous ensemble. La répétation, c'est que c'est passé dans le stade. Oyo, il y a qui tue le Moranani na Ambongo, la religion, l'église, il milliers. Mais pour l'intérêt, il y a 3C, les parents ont la vitesse calme. Pour toi, si vous voulez marcher ensemble, l'union. Et voilà, Oyo et Saramakiwana. Donc, voilà, mes chers amis, Nakanisu Sarkozy, à Komaki na Kinshasa, voilà, à réparer l'échec à Emmanuel Macron et à Pessi, ordre de marionnette, politiciens, soit disant politiciens, basera tous ensemble parce qu'il y a un danger qui les approche.
danger ils ont approché bango ils ont devant ba porte na bango que ba peuple congolais baza baliba lamuka so ba lamuki le kola ba burkinabé le kola ba malien bango va perdre tout. Donc grâce à bango va se dire arrêtez, je suis venu dans l'urgence, attention. Donc maintenant bazo travailler dans la stratégie, on va passer bango consigne na Nicolas Sarkozy pour l'intérêt des Occidentaux, c'est pas pour l'intérêt des Congolais. Donc dis à ton frère qui suit ces sales politiciens, tu les écoutes, bazo kosabiso pour l'intérêt congolais, et ça pour l'intérêt parce qu'on a fait ce bango consigne, n'a pas décidé, n'a pas parlé, n'a pas secret et puis voilà, tout peut se bien, voilà, phase finale, il y a combat, donc c'est fini pour la politique, fini pour la politique, pour les partis politiques, pour les leaders politiques, c'est fini. Fini pour la religion. Religion est scellée. Donc, la démocratie mensongère, fini. Biloko nyonso ebane ko sala mayama be na kati na mokili esili mais pour na bango ba limite ke na biso na Congo na ba congolais esila il faut na Congo faut tika la kaka il faut to tika na système oyo ya basala depuis 800 années 8 siècles il y a domination donc pour na bango ba bike o nyonso za ko le kana kati de Congo ba mokili mobimba yebi ke bango ba déclarer ki fin hégémonie na bango na bana ko déclarer ango ye wana tata wana na Congo ya Nicolas Sarkozy après Emmanuel Macron a déclaré ki fin hégémonie na bango mais alobi ke non ba congolais tout le monde ba congolais ba yokate Nicolas do bazo couranté bazo banga biso toujours et bébé yoka France la grande puissance États-Unis la grande puissance bazo banga donc les Congolais nous on a encore perdu. Et voilà, il y a moyen de savoir que attention, ceux qui vont télémiter, ceux qui vont méquiquer, beaucoup de non dispersés, et cause de la passe mingi. Voilà. Alors, mes chers amis, balancez mes Congo. Là, je vais une fois passer un message à Chilombo et ses amis. Chilombo et tes amis, écoutez. Ma belle wana ya kimbango. Ma belle wana ya kimbango comme la bino. Mabele wana bozo sakana nango bozo sakana na bena Congo bana kimbangu bana mvulusi kimbangu vous blague avec comme la bino pour te mingi na kati na bango baza ko yeba kaka na yela ba police kabi bazo continuer non to mesera ko kosa bango bakolanda parce qu'ils sont des baluba l'autre bakolanda l'autre parce que baso wa Swahili nous sommes bakolanda bango parce qu'ils sont des Congo. Arrêtez cette histoire là et ko continuer Nzambe na programme na ye ayebi makabeza koya et ko continuer et à vous ben na Congo mapele oneza ya bino eza ya Chilombo te eza ba parti politique te eza ba religieux te mapele wana eza ya bino ya bankoko na bino batikala bino fale bo liya malamu koleka mokili mobimba il fallait bozala na santé malamu mokoleka mokili mobimba bino boza toza ba leader Congo est un leader ya mokili mobimba. Ce moment-là, le lot que tu comment devient mokili mobimba suite à système on est expliqué bino on va lier koyate il faut que tu vas soutenir yango qui n'a souka. Mais malheureusement, nous sommes déjà à la phase finale. Et ce qui va se passer na kati na mokili oiza koya na kati bozo mona babilemo les signes du temps ne trompent pas que c'est fini pour eux. La victoire est à nous. La victoire est certaine. Déjà, nous avons déjà la victoire. Eza Konginda. Eza ya Konginda. Alors, Bandeko Kuna, na moment oyo, c'est fini pour na bango. Bamoni penaki en tout cas, bilia ki bango bikoki. Alors, yombe na Congo soko yebite ke tana yo e koki poto mi monde na kati na mokilike. Bakosa ko mingi matalio. Nebisio ozalia libre. Ozali libre. Bako sakano sous-testé fini aux libre. Donc manifeste-toi au laxamo qui mobimake Congo mabela bankoko oyo bako sabiso keza pauvre nzokate eza riche ko lesa mokili mobimba. Lo soke pa na yo ndeko na biso Jano, lo soke pa na yo mama Elise Mosantu, lo soke pa na yo ndeko na mama Valérie, lo soke pa na yo mama Françoise Ngaka, lo soke pa na yo mama Alice lo sako na bino nyonso wandeko na mama Dinkela Lemba aza na biso wana lo sako matondo mingi na ba like na bino e donc c'est façon mingi biso mingi ezali ba like na bino. Alors bandeko bana somi ko Congo tokende na wapi na kati na mboka Congo na kati na Kisangani
bana boyoma bozali wapi tobisaki bino mikolo eleki ki ya solo na kati na boyoma makambo eza koleka na kati na boyoma bato ebele baza koyeba te ke kuna ezali konginda na kati na boyoma nini eza konginda batuti bakota kuna oyo babengi communauté est africa ekota na kati na Kisangani bakoti na kati na Kisangani voilà l'insécurité ekoti makasi na kati na Kisangani insécurité balobi kuna opesi mbwa aboyi na kati na Kisangani bato nyonso baza koyeba te eloko nde bali koleka ba braquage ba détournement minduki eza kobetama na katikati na obimi na katikati na moi alors voilà batinde biso ba image oyo tokozala mpe nango na angele po ete tolakisa bino yango parce que oyo bakangi bolanda kaka totala soki tokokima ba image mosusu voilà bomoni mabanga eza kobetama makila etangi wana balobi mwana Rwanda na kati na Kisangani eleki lelo le 26 matin na kati ya Kisangani tomoni kuna corps ya bato mibale ekoyi ekufi moko ye wana soda ye wana makila etangi babomi soldat moko na civil moko aza wana balobi bana Rwanda bango wana babomi bango na kati na Kisangani po ete bakendaki d'après ba renseignement pesi biso ke braquage moko esalamaki na kati na ville ya Kisangani ce matin voilà bamoni soda moko babomi na civil moko balobi ke na soda na civil bazali banya Rwanda voilà la situation qui se passe na kati na Kisangani yango wana insécurité eza korene kuna na kati na Kisangani donc batuti rwandais bakomi kocréer insécurité na bacoin tout mais bayebi ke c'est fini mpona bango bakolonga lisusu te makambo nyonso oyo esengelaki esalama esi esalami deja bayebi ke c'est fini ezoyela bango mabe mikolo oyo ezali kolanda donc batuti mayele na bango esili et voilà c'est pour cela que baza kosala makambo nyonso wana oyo eza kolobama alors tokana na audio totiela bino na bonsoir Bino. Wana tokei na kati na Kisangani na kati na Goma pour vous partager mon message ici dans nos Mozali. Na éviter de solo na politique ezali pour les journalistes et les chefs kuna ceux qui nani Julien Mutombo nani sorry nani Israël Mutombo ceux qui zayaye ceux qui zape ya batuli sous na éviter puisque un groupe belé lisusu ekomi na mpesa makanda mpo bagroupe mosusu bozokotisa ngai eza oyo bagroupe ya bataliban banini ya bagroupe ya ndenge wana nalinga yango te lisusu bazobima yo malgré eza naposa boyoka information makambo oyo nayebisaka bino no bagroupe lisusu nazobima yo mpo babozo beleki bele ya bataliban donc nabandi sije na ngai boye biso ntango tozalaki na centre de formation ya komangabo quand todekabile ya lisolo batusi oyo bazalaki na instructeur na biso bazali koyesa biso boye balobi bino bakongole tokotya bino na première ligne de bataille biti na yango ezala nini mpo na bokende kosafronte na bandeko na bino ya ex-france mpe boyebi ntango ezali ex-france nde tozali kosafronte na bango tokotya bino na premier ligne de bataille tosafronte na bandeko na bino ya ex-france soki babeki bino masasi na motu bokufi biso nde tozwa mboka bayebaki teke biso toza bana mvuluzi ngeta tozali bana ya nzambe mpo tolendo ngeta toza na pouvoir ya kodetete makambo na bango mabe ngeta nazalaki wana nabimaki
kaka na petit moko parce que na ko za ko ni so te na bibela ba wo ni ya za ba indis ya ni kana petit moko petit ya ko suivre la mouvement ngai te ai ko sina ngai que je serai nous au se va de petit galati parce que na ni yo tiki oyebi qui votait donc il pas moment qui mission avant la Goma le qui fâché mais comme petit avec ça il y a paragraphe wana na kita mutema na pesa qui plan ya Robina biso za ba tout ça ni pingo kala le livre tactique nyonso alors tout ça dit en solo et puis tobimaki tosse retrouvaki na Goma bon nakanyeli un paragraphe wana mpe masolo wana eza masolo moko boye ya molai nayekolisa bino boye bandeko na ngai omoni batusi wana bino bozali na yo na mboka na Kinshasa kuna motusi aza motu te motusi aza diable aza demo motusi aza demo boyoka bazali nani ya badescendant ya badiable bazali donc descendance moko diabolique baza bafite ndenge okanisaka bango ke baza bafite baza na bango bafite baza badiable motusi azaka motu te balaki na bino motusi ya paster ata motusi soki ya nani donc baza bafite ndenge na yebisi bino sikoyo bino boyebi bango te bazokana na bango na Kinshasa kuna boyoki yoka awa boyebokabeli soki mwanga cucu soki bokobengi soki mwanga cucu soki ilioninga bozobenga wana ye bokangi mwanga cucu soki mwanga cucu soki nani bozobenga ye mais patron na ye Hippolyte Kanambe aza kuna na kininga kati ndako bolanda boyoka osaleli omoko te naki zengi yango ya kimongoli oyo ndenge na bino ya délivreur de pizza bozwi ye botie ye liboso taximen azwi ye atie ye liboso abare bato misu biso toyebi makambo na bino nyonso toyebi makambo na bino nyonso malgré biloko nyonso bino bozosala kuna nayebi babilo ya bino nyonso bana kini bana kongo mobimba bozala distraité na Chilombo oyo Chilombo aza produit du mal azali incarnation du mal merci ndenge tata na ye azalaki mpe ndenge ye mpe mwana azali ingeta bosazarde na bino te bolanda bizengi ya bataliban te eza jeunesse moko foti ya idps wana daya idps wana tokobala ye yango tokotikala soki olobama ya sola idps te ingeta yango napesi bino mot d'ordre olobi esika nyonso bomona fige ya idps botumba yango bato nyonso bomona bango na fige ya idps wana bokotela bango ata na siège na bango bona limeki bokoteli bosakage botumbi donc po tokota kaka na guerre moko civile to naomona bamakambo ezobimela trop ingeta ozo comprendre momoni bamacron bauki oya kuna écorcien oyo ya Sarkozy aye kuna ozo comprendre eloko moko te ingeta papa nayebisaki bino makambo ezosala na Congo ezali complot international ingeta ya badiable wana ya Occident boyoki makambo na les bino états hypocrites États-Unis France Belgique Angleterre Allemagne Pays-Bas bolandaka boyokaka bandeko banani boyokaka banani oyo baportugal wana baespagne wana union européenne nyonso wana baeta wana satanique nde baza na complot oyo me mokokili omoki parce que kitango wana akotaki mpe na bimaki boyebaki te ingeta papa kimbangu fula mwana meshia pale natiki wana mpo na lingala
Voilà, bandeko bana sobe Kongo na kanisi ndeko nenga zali wana ayebi makambu ebele matondo pa na yo ndeko siko zali ya solo te mankoko bapambola nzamba mpungu tole na pambola yo mvulusi kimbango azala na yo po ete ya solo ozali mampinga oto na oposa ba bandeko za komekosa encore moni na yoki na discours ne tina suka te me na yoki na esprit tininga ke la yoki sa ba makambo yoki sa makambo ya Gareth Mutaro doba. Voilà, noxi bilango. Nenge moko nous expliquer bilango likambo oyo ya Sarkozy ayaki na kati mabele ko Congo. Donc ayaki ko coacher bango pour la kopesa bomba instruction balanda pour na intérêt occident. Intérêt occidentaux, c'est pas pour l'intérêt du Congo. Donc bandeko, s'il vous plaît bana mama Congo. S'il vous plaît bana mama Congo. Yemisa ndeko na yo azana na kati na ba bêtise, ya ba parti politique. Selo kanga ta fayiru wana bokata ta matoi po yokate bokata chilo mo matoi yokate bokata bango nyoso ba kongole wana matoi po ba yokate pote o tuza ko lobela bango eza pour l'intérêt na biso ya Congo mais bango pour na bango ba salela bapaya donc bapaya ba salela bango nyoso ba za kati na complot c'est bien nous allons aller comme ça toko sa bande ko la biso pote to pesa avantage na bapaya kana ndenge nzamba ba koko na biso tobi ke solo baleka bango nusu balonge tobi ke solo basala ka bango pour te ba prétextèrement baleka wana na carte d'informationnerie mais si le franc-maçonnerie c'est la puissance sur te c'est fini la fin hégémonie na bango et coca mais pour na nini ba congolais ba politiciens congolais ba médiocre politiciens congolais ne comprennent pas encore au nyoso toujours te abino bandeko nakolemba pe binoté nakolemba binoté na bango tout le temps. Bon. Ce ne sont pas les hommes blancs qui vont diriger le monde. Ce sera les femmes, les personnes de couleur, et les hommes blancs vont connaître des temps difficiles. C'est comme les dinosaures. Un jour, ils vont disparaître. Et les dinosaures, quand ils ont disparu, leur cri était très fort et très agressif. C'est ce qui se passe avec les mâles blancs, riches et en colère qui dirigent cette planète aujourd'hui. Leurs jours sont comptés. Voilà. Tant on a joué avec le loco que parce que la linga qui a tout ça bino mais c'est la quand important pour que mingi bayoka mbala mokote onos tolobaka tant tolobaka bandeko tolobaka parce que nzambe asenga kala biso to zonge na biloko nyoso pote et sauver ma vie ya ba mingi kati na biso. Nous sommes sans doute en train de vivre la fin de l'hégémonie occidentale sur le monde. Nous nous étions habitués à un ordre international qui, depuis le XVIIIe siècle, reposait sur une hégémonie occidentale, vraisemblablement française au XVIIIe siècle, par l'inspiration des Lumières, sans doute britannique au XIXe grâce à la révolution industrielle, et raisonnablement américain au XXe grâce aux deux grands conflits et à la domination économique et politique de cette puissance. Les choses changent. Et elles sont profondément bousculées par les erreurs des Occidentaux, dans certaines crises, par les choix aussi américains depuis plusieurs années. Voilà. Tant que la Rabinouango, c'est pour vous dire qu'il y a attention, Bayebi. Et ils savent que c'est fini pour eux. Mais pour les sales politiciens congolais, nos frères à nous, non. Ce qu'Emmanuel Macron est en train de dire là, non, ce n'est pas vrai. Ils sont encore puissants, Donc pour la bango, l'unité que bateau yo va reconnaître que fait hégémonie na bango et s'il fait un pouvoir et domination na bango na mukili et si est-ce que bateau to limbisa bango bande ko na biso to limbisa bango un jour nani akondima lelo limbisa bateau yo pour te bateau ba occidentaux mais il na bango si ba yem que souka na bango koki ba vivre phase finale. Beaucoup de gens ont dit Emmanuel Macron a koloba. Pour la bango est si. Mais pour la bande qu'on a non, nous ne sommes pas encore prêts. Nous souhaitons que vous restez toujours là. Voilà, oui, c'est avec les Boussa, il y a Sarkozy, oui, ça va être travail. Regarde-moi, comment ces gens vous incitent. National pouvoir silbante yazobanga bino albi tena batu ndako batu bazobanga nyama ils ont lekela yeke tena jusque là batu bantu bazobanga nyama c'est grave
C'est grave, il y a solo, et grave, dans quel rang que je dois encore qualifier ses frères, ses sœurs, qui sont encore là derrière pour écouter les ordres d'un certain Nicolas Sarkozy, d'un certain Emmanuel Macron, de tous ces Occidentaux, pour nuire leurs frères. Est-ce que nous avons pardonné Bateau? Je ne pense pas. Je ne pense pas que nous avons pardonné Bateau. Qu'on a bien besoin qu'on l'a dit. Pour nuire Bino. Voilà, vous avez très bien compris la situation qui se passe là-bas dans Katina Mabele Kolo Congo. Il est temps que chacun de nous a comprendre que l'air est grave, que nous devons tous se mettre debout pour leur dire stop, stop, c'est fini, nous voulons plus, il faut dégager. Voilà. Ce sont des volontaires. Ils ont des familles, ils ont des femmes, ils ont des enfants. Ils ne sont pas venus pour kidnapper, pour tuer, pour voler, mais ils sont venus pour une cause noble. Ils sont venus défendre leur patrie. Autre chose, c'est leur territoire. Voulez-vous qu'ils prennent fuite vers où? Au Kassai, au Bandundu, et quand ici l'ennemi arrive à Kinshasa, ils vont prendre fuite vers le Congo-Brazzaville? Non, ils se sont dit, nous étions démobilisés, nous étions tels, mais notre pays est en danger. Les MPA a son rôle. Vous voyez, nous sommes dans des zones, nous sommes à Rugari, nous sommes à Binza, Nyabanira, Kassavi, qui sont partout là-bas. Ceux qui ont déplacé vos fuir, ils ont fui, mais nous résistons. Nous sommes en pleine opération. Parce que nous avons signé l'accord de paix à Nairobi. On s'était dit, nos parents ont souffert, donner l'occasion à la population du Nord Kivu, de l'Ituri, de Maniema, de Kalemi, l'occasion de sentir cette paix. Mais nos voisins, amis, ennemis, ne sont pas, ne veulent pas que cette paix revienne, que le Congo puisse se développer comme elle se développe chez nous. Vous pensez que chaque fois nous serons attaqués et laisser l'ennemi M23 circuler librement? On a pris une décision, ensemble avec l'équipe de l'état-major, de dire nous allons lancer les opérations d'une façon farouche. Je le dis d'une façon farouche. Bien sûr, les gens disent non, les résistants, les Ouagalins n'ont pas la force de lever les M23. Mais je dis nous allons les déstabiliser, les redéstabiliser. Voilà, mes chers amis, le Congo, il est temps que chacun de nous aille en guerre. Dans la guerre, c'est que moto a changé mentalité là, a changé comportement là. Les cigales qui sont encore à Kinshasa, qui sont encore dans des fêtes, dans des boîtes de nuit, dans les églises, des réveils, en train de prier pour qui, je ne sais pas moi. Alors, Bolanda Bangote peut être la surprise. Bolanda Bangote va la surprise. Biso de Tosala Moussava, il y a éveil patriotique de passer le message à chacun. Nous serons bien tout le temps. Prendre ton téléphone, ça ne te coûte rien avec WhatsApp. Prends ton téléphone, ça ne te coûte rien avec WhatsApp. Appelez 10, 15 numéros pour former et vous quoi quelque part dans le Congo, en commençant par plus 243 et au numéro, et vous quoi dans Kassai, et vous quoi dans Bandundu, et vous quoi dans Bas-Congo, et vous quoi dans Kivu, et vous quoi dans Katanga ou partout. Alors, il est temps de Bisso, de informer les gens qui n'ont pas d'information. Nos frères qui sont là, ils sont privés d'information. Nani a privé bango et pour quelle cause? Ba privé bango ba yé ba vérité té. Ba yé ba té ba za ba nani. Ba tikala bango toujours logique oyo ba kono ba yé la biso depuis autre sel dango 800 années. 800 années. Autre sali avec cette histoire de ba colon. Ben la biso a changé biso culture. Va changer biso religion. Va changer biso qui me montre la biso comment on raisonner le quoi la banyama to asu bantu te ba le biso qui bantu ba tika biso dans les ba congolais ba tika biso les congolais voilà quel niveau to tika là alors yo benan de ko no bandeko yo ka message
au tas de vidéos, au Tolobaka, au transmettre la dévoquer. Nous sommes en danger. Le pays est en guerre. Tous la guerre na banane contre l'ennemi. Auto yamba qui lobby. Nous sommes peuple hospitalier. Tous un peuple yabaka bato mingi. Tous un essai mingi yabaka bato. Baye la biso religion le kuta. Baye la biso culture le kuta. Ba changer la biso identité na biso. Ba bengi sa ba benga biso ba congolais. Mais ne sont pas des consommateurs, des Bantous, des Béna Congo. Alors, passez mes saluts à mon tour. Ndeko, Téléma. Téléma, Lukoye, l'ennemi na yo. Ennemi na Zandinga na yo. Aye, wana, Sokazo Loba. Swahili. Ceux qui sont à Swahili, wana, Aza Bisoté. Oyo basala bakonda longo na kati na bandundu na kati na Congo yebaka ba wana bazolo ba Swahili baza bisoté ba ndeko na biso ba bembete ba ndeko na biso ba fuliro te ba ndeko na biso Kivu te ou ya Kisangani te ba wana bazande batuti bazande batuti yo lobeleka lobaka ka le lobana le sur lui re kangaye lobaka ka le. Les Congolais, les Congolais, les Congolais, ya Kangaye, ponde kono Swahili, oyo ya Kivu, oyo ya Kisangani, akoloba les Congolais, yo Kangaye, pesa benga 20 personnes, s'il vous plaît, benga, le baki, tora bitumba contre Batouana barere wana, tora bitumba na bango, banyama ya Rwanda, banyama ya Uganda. Banyama ya Mulenge, bazama ndeko na bisote, ce sont des animaux de Mulenge. To pesa bago espace na bango na banyama na bango balia titi, babalo kel biso ba boto na biso, na matiti na biso, na mabele na biso ko ya bango. Donc bazaba nyama. Bazaba to yoka te ba yoka te. Okinde ko lobi. Bazaba to ko la yote. C'est bazaki bato ko la yo avec tout ce qu'ils ont vécu na mabele na biso, o ba perdre le bato na bango ba kufi ebele. Mais Bayokate, Bato, yo poussé par les autres. Allez, on va te donner des armes. Allez, on va te on va perdre des millions de personnes vont couper. Maintenant, on tire dans les occidentaux. Mais on va pousser par d'aller encore, ils vont. Et ce sont des gens comme toi. Non. Pour Moutaba, mes frères, on avait ici, on avait des frères, on avait des sœurs. Où sont-ils passés? Non, tu portais disparu. Aux Omaïens étaient qui disaient, écoutez, non, attends, je rentre chez moi en Ouganda, je peux écouter parce qu'ils veulent pour aller prendre, occuper les terres là pour eux, mais ce n'est pas chez moi, je ne suis pas chez moi, je dois rentrer chez moi. Pourquoi ils ne font pas ça? Donc ce ne sont pas des hommes comme vous. Voilà, merci, Nabino Bandeko. Nous sommes autant que il est temps pour vous de comprendre la situation qui se passe en RDC Congo, que situation est pour les Kakuna, et de Sengana Biso la Bino, Mokona Biso, Atelema Abundelama Bele Congo, Ndenge Sengeli Abundelamo, Soko Landi Kobundela Mote, et Kozara Pasi Poete, Liwaya Bandeko na yo, et Kozara Namaboko na yo Poete, oyo kelaki bisote makamoto baleko belela butu na moto zo kawaka mungongo pona bino poete toyeba ko bunde ko Congo mais bino boza ko yebate. Allez, tokana ndeko. Les fils du pays, de quel pays? Du Rwanda, oui. Parce que mais son père, Laurent Désiré Kabila, les enfants légitimes de celui que vous appelez son père, le revenu, l'infiltration dont nous sommes victimes a eu comme œuvre Hippolyte Kanambe. Celui que vous appelez Joseph Kabila et même Jean-Félix, un disciple d'Étienne Tshisekedi, l'appelle Joseph Kabila, alors que c'est un véritable fou. Le vrai nom, moi j'ai l'accord d'Addis Abeba, il signe H. Kanambe, Hippolyte Kanambe. On dit le nom Joseph Kabila, mais la signature, vous lirez H. Kanambe. Quel rôle son rôle, c'est 18 ans d'infiltration. Je vous ai déjà dit ici que dans certains procès chez les militaires, vous trouvez un colonel 2 ans primaire au Rwanda, mais il est colonel chez nous. Alors qu'au Rwanda, il ne peut être que peut-être à la limite un sergent. 2 ans primaire, pas 2 ans post-primaire. 2 ans primaire, colonel. Mais le Congolais qui a fini à Kisangani, à l'université, capitaine depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui.
Le véritable génocidaire, c'est Kagame. Ce ne sont pas les Hutus, comme on voudrait nous le faire passer, nous faire croire. C'est un mensonge qu'on veut faire avaler à toute la communauté internationale. Les génocidaires, les sanguinaires, Paul Kagame. Et l'arrivée du jeune Kabila vient finalement planter vraiment le décor pour mettre le grand Congo à genoux devant le Rwanda. Donc nous avons remonté le temps, nous devons nous apaisantir sur ça pour expliquer très bien d'où nous venons, où nous sommes, où nous allons et qu'est-ce que nous pouvons faire nous en tant que Congolais, en tant que peuple. Parce que nulle part non plus, la Constitution a prévu qu'un président aille au-delà de son mandat. La Constitution ne le prévoit pas. Ne prenez pas... Écoutez, moi ce que je trouve écœurant, que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, c'est-à-dire cet esprit IDPS, l'esprit de la démocratie, de l'état de droit, trouvent comme source Joseph Kabila. Joseph Kabila n'est pas une référence, n'est pas un repère. C'est un petit dictateur envoyé, un capitaine de Kagame envoyé ici pour détruire le pays. On ne peut pas s'en inspirer. On ne peut pas s'en inspirer. Vous partagez le point de vue de Maître Bondo qui dit que c'était lui, le hub de l'infiltration. Aucun Congolais ne te dira le contraire sur ça. Kabound et Mouilane, deux irresponsables, signent un communiqué qui engage cash sans la signature de Mayo qui devait apposer son contre-saint à l'époque de l'UNC qui était pratiquement le collègue au même. Voilà la réalité de ce qui se passe là, c'est que c'est caché. Alors, des criminels, des assassins sont au pouvoir. Et alors, les victimes les observent. Ils n'ont pas le pouvoir parce qu'ils sont au pouvoir. Les criminels Bazawana. Et tout ça, ça se passe nulle part au monde, au Congo. Pourquoi? Parce que les Occidentaux aiment bien les gens qui protègent leurs intérêts. Et pour mettre fin dans tout ça, il faut quoi? Il faut des gens honnêtes, aujourd'hui capables, déjà des populations intègres, pour dire fin à cette histoire. Donc, la population, on va animer l'esprit satanique, ils ont comme va péder, lesbienne, tout ça, non, jeunes surtout, on va conscient de leur avenir. Pour dire, écoutez, pourquoi? La première des questions à se poser, posez-vous des questions pour savoir comment Kabila, tu sais qu'il est insulté. Tu sais qu'il disait tout le temps que tu sais que le papa, bon kangelanga, bon ligotelengaye, bon memelangaye. Comment cet homme, Oyo a sali mabe abomi ba Congolais, des millions de Congolais, 18 millions de Congolais sur son dos. N'est-ce pas? Oui. Les 100 de ces Congolais-là, ils ont la carte il y a Hippolyte Kanambe. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, Félix Avadante dit, je vais déboulonner ces gens-là. Je vais déboulonner le système. Félix arrive au pouvoir, 4 ans après, le système est là, et bien au contraire, il est là avec son ami Sergei Libera Kinshasa, Raïs. Si le moment en plus met des gens tout autour de lui pour l'acclamer. Ah, Raïs, Bafouti Bango Ambongo, nous sommes j'ai poté, Bishop Totiga Kaka, l'esclave. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Alors, à partir de maintenant, nous sommes ignorants. On a une information qu'on a yoté. Le bela bango, soit recommandé bango que non. Bon landa kalanda vidéo. Yoka makamuzo le bango pour te bako sa biso de sauter. Ce qui bon landi kaka et le biloko ya religion. Religion n'est dans la base. Religion dans la base de karabiso dans l'esclave. Tout continue dans la esclave. Religion. Religion dans les embêtés. On va te mettre la confusion. Religion dans les embêtés. Religion c'est autre chose d'aller basta ba asbel ba association oyo ba mindele ba créer pona quoi brutir biso religion za nzambeti spiritualité ndeza nzambe spiritualité la biso ndeza na bonzambe na kati et voilà bande koto sabino likamonini eza koleka na mokili tozo tira bino pona koyeba ke boza puissant pona koyeba ke mokili makamuzo kotambola mokili bate bele baza koyeba te nini eza kotambola na mokili nazo kotiela bino nalakisa bino kamwa bu ya oyo botala botanga boza prêt? Allez, regardez na kotangela bino me bobanda bomona ngona bino moko
Bon, l'article qui est là, c'est pas long, hein. Bon, on a compté le même pour les. Alors, la guerre en Ukraine, la colère, Zelensky accuse de la Russie d'utiliser la magie noire au combat. Waouh! Voilà, c'est là où vous voyez Kimbangu. Et voilà, les Blancs aussi vont comprendre qui est ce Kimbangu. Voilà. Alors, les célèbres médias occidentaux, économistes, a indiqué ce jeudi 23 mars, et les cas qui me collèguent pour votre information, que la Russie utilise la magie noire dans la guerre en Ukraine, citant des sources proches du régime de Kiev, régime Zelensky. Dans le même temps, l'Hongrie accuse de l'Union européenne des graves conflits. Bon, voilà, on a débat, voilà titre. Mais voilà le sujet. Sujet la mission, ce qui nous intéresse, que Zelensky, le président de l'Ukraine, avait compris à l'objet, Russie avait utilisé la magie noire au combat. Dans la guerre, les cas. Vous voyez pourquoi le bien? Je vais vous expliquer. Bana Kimbangu, le sakomato de pain bino bana Kimbangu, bana nzambe ya mpungu tolendo, le sakomato de bino bankoko la biso mukako soa, bankoko ekolo kongo mukako soa, ya solo bomoni yango. Et là on le monsieur bango, bazo comprendre te. Parce que tout ça bino tout le temps. Quand la cause est juste et noble, la victoire est certaine. N'est-ce pas? C'est la bien voté. Beaucoup de monde a été tombé kaki na katina ngunda samedi dimanche. Tu sais que bande ko baza ko beta minduki ba moni arc-en-ciel la makila 3 arc-en-ciel épini. Mais nous tout ça comme monde. Donc la présence divine. Nzambe amilakisi. Alors bande ko tant tout ça ko lo bande comme ça on dirait comédie, mais c'est une réalité. La victoire du Congo est là. Ce que les autres sont en train de vivre là, la défaite de cet homme, Ukraine Zelensky, ça signale que la fin de l'hégémonie, c'est fini. Et on dirait extra, oh non, Poutine aurait utilisé magie noire. Quelle magie noire? On a incroyable, c'est qu'ils sont en train de vivre dans le champ de bataille. La puissance de la Russie, la puissance de Poutine, va comprendre dans votre. Donc, ce ne sont pas des gens normaux. Des extraterrestres devant Bango. Des millions de personnes. Pardon, bon ici. Merci. Merci pour vos likes. Donc, là-dedans, na combat, na Ukraine. Basolaris bagos à la 3, mais on a comme 100 000 libos la bago. Allez, Maurice, tout ça, c'est la force divine. Je vous ai dit cette histoire, je vous ai annoncé ça. Sur le tali na écran, notre rétroviseur comme on a Congo, au tali guerre à Ukraine, au moins Congo qu'on a miniature. Donc, ensemble, qu'on a biso, vous nous qui m'envoyez là, na Ukraine, pour votre information. Kimbangu est là dans l'Ukraine parce que avant de punir le bateau, je vous dis, je vais parler ça en français comme ça, les autres vont bien comprendre la situation. Vous pouvez envoyer des chars, des millions de chars, des bombardiers, des armes que vous voulez. Vous n'allez pas convaincre Poutine. Je vous assure. Écoutez-moi. Pourquoi? Ce qui se passe là-bas, c'est le mal que vous avez fait en Afrique. Ce que vous êtes en train de payer là-bas en Ukraine, c'est le mal que vous avez fait partout au monde. C'est pour cela que Nzambe Yampongo, tout puissant, est en colère contre vous les Occidentaux. Je parle en français, hein? Je ne suis pas français, je m'excuse. Donc, Dieu, Nzambe Yampongo, Tolendo, Mvulusi Kimbangu, notre grand prophète, que les Belges, les colons belges, Bayebi, qui est cet homme Mvulusi Kimbangu? Il est là. Il est là en France. Il est là en Ukraine. Donc, tout vous pouvez venir, toutes les frères, quelle force encore vous attendez encore, vous êtes tous là. Vous êtes tous là derrière le temps. Mais la défaite est là. Si vous êtes sage, je sais que c'est un peu difficile pour vous d'être sage.
Si vous êtes sage ou malin, reculez-vous, dites c'est fini. Essayez de conserver encore votre puissance, de garder encore vos soldats, sinon vous serez tous exterminés. Parce que le mal que vous avez commis dans plusieurs pays d'Afrique, au monde, ça vous finirez par payer. Vous allez payer ça en Ukraine. Vous allez payer ça en Ukraine, là où vous êtes à côté, là, chez vous, en Ukraine. Vous finirez par payer ça, ils avaient dit que, mais on va comprendre tout. Nous sommes où? Nous sommes au ciel dans quelle planète? Ce qu'on voit là, c'est quoi? D'ailleurs, vous avez déjà commencé. Voilà votre gars. A dit non, Poutine utilise la magie noire. Ce n'est pas la magie noire. C'est une guerre spirituelle. Vous avez écouté? Je répète encore, je peux répéter encore 3 fois, si vous voulez bien. Ce n'est pas la magie noire, mais c'est la guerre spirituelle. C'est la guerre divine. C'est que vous êtes en train de vivre. Parce que le plus puissant, celui qui a créé l'air que vous vivez, celui qui vous a créé au moins quelque part par intermédiaire, celui-là est en colère contre vous. Il est en colère contre vous. Et surtout quand vous essayez encore de fabriquer les petits bébés, quand vous essayez encore d'exterminer, nous allons exterminer les Africains. Vous avez commencé depuis quand? Dans vos projets d'exterminer les Africains. Combien de vaccins vous avez déjà envoyés au Congo, en Afrique, partout, dans tous les coins d'Afrique? Combien de vaccins? Depuis que nous étions enfants, vous nous avez donné combien de vaccins? Et avec quel effet? Allez-y comprendre, cherchez à savoir. Pourquoi vous n'avez pas réussi tous ces projets depuis ces époques-là? Pourquoi vous échouez toujours? Parce que le plus puissant, le Dieu Nzambe Ampugutolendo, le propriétaire de Kiba, de ce Congo-là, Congo d'Antotila. Congo d'Antotila, demandez à vos grands-parents, cherchez dans vos histoires, tout ce que je vous dis là. Congo d'Antotila, Nzambe Ampugutolendo. Vous nous équimbangu dans Tongo noir. Maman qui peut envie que vous avez brûlé, vive. Vous pensez que ça va passer comme ça? 800 années après, vous pensez que ça va passer comme ça? Écoutez, ce n'est pas moi qui vous avertis ça. Ce n'est pas moi. C'est celui qui est au-dessus de moi qui vous dit attention. Ce n'est pas la magie. Ce n'est pas la magie noire qui se passe là-bas à la Katina Ukraine. En Ukraine, ce n'est pas la magie noire. Je vous explique maintenant parce que je suis envoyé. Hein? Passez le message, vous pouvez écrire dans vos journaux qu'il y a un monsieur qui nous a dit ce que Zelensky, le président de l'Ukraine, a dit, ce n'est pas vrai, mais nous sommes en présence d'une guerre spirituelle, divine, que Dieu, Nzambe Yampungu Tulendo, que vous nous ikimbangu. Ne cherchez pas l'église qui mangue sur dans le Kamba, n'allez le chercher pas là-bas. Il est là, il est là, il n'est pas dans, vous le savez bien. C'est celui-là qui est en colère contre vous. Il est en colère contre vous. Lui, on ne peut pas le corrompre, on ne peut pas l'intimider. Vous pouvez m'intimider, arrêtez, soit la couper, ma chaîne, et bloquer tout ça, bloquer. Mais lui, non. Lui, on ne peut pas le corrompre. C'est ce que moi, il me dit de vous dire. Attention, vous allez exterminer tous vos gens pour rien. Si vous continuez, vous allez voir ce qui va vous arriver. Surtout vous Français. Vous Français, vous Belges parce que vous avez accepté l'OTAN sur votre sol. Vous Anglais parce que vous envoyez des armes. Vous envoyez des armes, envoyez comme vous voulez des tonnes et des tonnes. Ça va les tourner contre vous. Croyez-moi. Je ne vous dis pas que je suis prophète. Je ne vous dis pas ça, je ne suis pas prophète. Moi, je suis envoyé. Le grand sacrificateur, l'envoyé en Zambie à Pugutolendo. Ce n'est pas moi qui vous parle. C'est pas moi qui. Moi, je vous parle, mais ce n'est pas moi qui lance ce message-là. Le message vient de là, quelque part. Ce n'est pas moi. Croyez-moi. Alors, c'est cette puissance que vous voyez que Vladimir Poutine a cette puissance. Ça vient du Congo. C'est un secret, je vous dis. La puissance de Vladimir Poutine, ça vient du Congo. Vous nous Kimbangu, celui qui a mis
des commandos invisibles. Donc la puissance de Vladimir Poutine, il est soutenu par Nzambe Ampungu Tolendo, il est soutenu par Vulusi Kimbangu, il est soutenu par nos ancêtres. Ils sont avec lui. Personne ne peut les toucher. Voilà le secret là. Personne n'a la puissance de toucher cet homme parce qu'il est protégé par les créateurs des Congo que vous avez joué avec ça pendant plus de 60-80 ans, 136 ans. C'est ça la colère divine sur vous. C'est cette colère divine là n'a pas le nom. Vous avez compris? Merci, merci, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Excusez-moi, ceux qui n'ont matin qui midi au-delà, excusez-moi, mais c'était le message qu'il fallait transmettre. Ce n'était pas prévu dans mes papiers, mais c'est arrivé. Voilà, Bandeko Balanso Meko, le Congo, le Sako, la Bino, merci. Maintenant pour vos likes, maintenant pour vos partages, partagez à nos amis. Alors, il est temps, nous sommes dans la phase finale. Dans la phase finale, Oyo, on a quand même prophétie, Oyo, pays côté téléma. Oyo, pays côté téléma, quand mon peuple va se mettre debout pour libérer son pays, ce pays-là. Na kozindisa yango mboka wana na kozindisa yango mboka wana na kofrape yango. Mais il est temps. Merci pour la compréhension. Soko yo kinga imalamu soko yo kinga to kanti kezana wa black to sala oko pini yango oko leka nzela moko na banguna ya Congo oko kende na boyi ba franc-maçon be Illuminati o ba kenda ba Rose Croix o ba sera be Illuminati o ba comment ba PD bato wana y a pas de pardon. Jeune homme, la jeunesse, si vous êtes actuellement ou depuis longtemps engagé dans cette histoire-là, il y a qui lesbienne, il y a qui PD, il y a LBTG, je pense c'est ça, LGT, oui, LB, c'est ça, lesbienne, gay, oui, LG, trans, G. Si vous êtes là-dedans, oh ba drapeau na bangwana multicolore bana mama baleki na biso esili pona bino esili dis-toi sengeli sa jaba parents na yo yesa bandeko na yo bona nga bien yesa ba parents na yo yesa bandeko na yo ke nzamba ko pardonner ngate ngai direction na ngai destination na ngai bénédiction ya nzambe ya libela o ba fimbo na kozwa la mort. Donc, il y a un master na yo que esika na kombi le loyo pour na me pesa ka sima na ngai pour na sala ka boye nzambe na biso alobi ba ko pardonner ngati. Yesa bangi papa sala lobi te ngab na zo pardonner. Ata na sambeli d'église pasteur a consacré que te non viens chez moi, je vais faire des prières miracles, tu vas être guéri. Le kuta, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Voilà, merci. Voilà, c'est LGBT. Voilà. T, pas qui n'a ses athées. Voilà. T n'a pas. Voilà, merci. Bande Kobola na kibiso lelo. Tolobi ke solo makamuza ko leka na katina bele ko Congo. Zambia nguya bo kasne longa. Oza na biso elonga eza na maboko na biso. Matondo bino do soto kutani mokolo na lobi nzamba komisama. Losambo. Vos prières, des vraies prières, Kosaka, Nzamou Bako, Konba Belelaki, Ingeta, Ibobo,